Toza on a pas savé Wenza Tomba. Mais normalement Wenza Tomba yali Wenza était yali espace il y a l'état. Mais vu l'état zana azana ba Wenza kokité, ba ba ko tient ko Wenza. Mais il fallait que tu aies quand même hors de pour batébélé pour profiter de Wenze. Bendi ba mabé na bango, ba empiéter na baba l'état. Beaucoup ba milili bino moko. Na cas de cas il y a restaurer autorité de l'état, qu'on restaurer ordre urbain, il y a une autorité qui a pour poser ba acte. Ministre, naza mbongo pesa ote. Nzambo abatela bato, abatela yo. Ate balukiola bakisi ezwa yo te. Po yeba ko landa likambu oyo eza droiture ya mboka. Bayiba trop papa. Nzambe wala baksolo mikolo na sena ntango. Bato bazomona ngo mabe, baza bandoki bangwane bayiba leta. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Merci Nabino Bandeko Balandi ya biso podcast télévision bomoni ete Angers yangoyo ezoya ekoti na wenze ya Tomba bomoni tozali awa be na wenze ya Tomba ndenge Angers ezoya tozana bino Bandeko Balandi ya biso podcast télévision totikite bomoni ete merci na tata mokonzi mwana mboka Léon ministre oyo atali environnement apeti sete alobi ete faut espace ezala kitoko bato bazwa mwa mopepe bato batambola mwa malamu na pesi vraiment merci na bango nyonso bomoni ete awa Angers koti ezoya kolungola ya biso podcast télévision tozana bino bomoni ndenge toza kotambola ndenge tozali ko pesa bino information ya kitoko na ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Nzamba bomoni awa Angers ezokota balobi ete bazo buka bomoni mituka bandeko baza ko bongama ete pone ete kolungola pone ete ko buka bomoni ete mituka ba ko tindika oyo lungaki pona Angers eleka pona kokende esika esengeli wa tozana bino na tiki bino Holanda nde tozo continuer lolenge ete ndenge baza ko buka. Merci beaucoup. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life bana bakiki kelasio bakanzao na keyo nazongi mboka nazongi somele oyo
nga bakanzao bana bazongi bakikati kelasio bakanzao bakanza sani somelo bakanzao bazongi singa somelo bana bakati kelasio bakanzao bazongi somelo bakanzao bana bakati kelasio bakanzao nazongi somelo bakanzao natikela bana kelasio bakanzao nazongi somelo wana moni ndeko akoloba bakanza zongi sombe bakanza sombe na sani musa boyibaki leta nga locataire naza locataire nana wenze naza marché pas mes allées bobuka siwa nyusu tugeni pa ya depo de mesite bobuka msoti kam fute wana tibikite ote bobuka nso tokeni yango siko simbi kwa ndenge te baza kobuka wana omoni bandeko ndenge bazali kobuka awa na ya biso podcast télévision lolenge te mosala eza kosala mawa baza kolungola baza kobuka na ya biso podcast télévision bomoni kobuka liboso babandi awa oyetawa eza kolungwa wana na banzete bandeko bozali kolanda biso awa bakobuka tokosola ensemble tolanda ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temoi misala emonani minga kolobeza te touti kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima Je sais pas, pardon.
Gracias.
Baba kali chiga. Baba kali chiga. Baba kali chiga. Continue bana watanga wapi? Na malula. Bakali chiga. Bana watanga malula bakali chiga. Bana watanga malula bakali chiga. Baba comme chômeur. Non, mais la commission mêlée. La commission mêlée.
Merci bandeko bomoni ete ndenge balobi awa esika ete bayibaki leta ezali pe na kolungwa awa esika ezali kolungwa awa tu awa bomoni awa il faut basilisa yango nyonso tu awa bakobuka esi tata mokonzi asali sine na esika oyo yango omoni bandeko balandi ya biso podcast télévision toza na bino elongo toza kotambola na bino lolenge ndenge esengeli ndenge toza na bino awa tu ezali be ya kolungwa yango omoni tata mokonzi atelemi awa lolenge ndenge ezali aza koloba esika oyo bayibaki leta il faut pe elungwa bomoni ete bandeko na ya biso podcast télévision toza na bino bomoni esika oyo lolenge ete ndenge bapesi mwa mbela tata mokonzi mwana mboka ministre Léon azokontinue kopesa mbela kolobela bato note esika oyo il faut elungwa ape esika balungola yango yango omoni bandeko bavandi bakotala esika oyo il faut elungwa yango ete nakosenga na badiaspora nyonso tu na ya biso podcast télévision mosala ya kitoko eza kosalema na mwana mboka ministre Léon na makambo ya kitoko aza kosala toza na bino elongo tolanda ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo batonga bandako etage na batinel babuka eza droit tozomona partout bazobuka alors bakoki kotika place te mpo mutu alobi mutu aza asami beko aza te na batala stati ya tomba mapa mosusu etongami na batinel batongelaka bandako etage toa na posa babuka mpo biso mpe tobuki bango mpe babuka batinel wana etikala polele biso leo toyaka na wenza tomba tozali na batinel minene sikoyo bakanga baterase yango bamai ezobuka bandako ya bato papa félicitation babuka banzela etikala ndenge mokili ezalaka merci beaucoup leta mbalo mpenza longonia nzambe apambola babuka batala stati batala plan ya belge batala babuka bayiba tro na tomba merci koyo kolobani mpona mwana mboka ministre Léon mosala kitoko azosala kopesa ministre naza mbongo apesa o te nzambe abatelaka bato abatela yo ata baluki oyo bakisi ezwa yo te po oyebaka kolanda likambo oyo eza droiture ya mboka bayiba tro papa nzambe wana bakisolo mikolo na se na ntango bato bazomona ngo mabe baza bandoki bango ane bayiba leta bazwa mpe bambongo mingi ya balokateur batonga bandako etage merci ministre mwana mboka nzambe apambola yo abatela yo mikolo molai po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye eyoki miso emoni mingi koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi koloba eza te touti mosika essentiel tokomi
Merci. Bana mboka bomoni ete ministre Léon lolenge ete akoti talistisus awa pe il faut babukango yango moni tozokota na bino kotala be wenze ndenge ezali ndenge esengeli tokokota tokoti vraiment tina kati awa na biso podcast télévision bozomona ndenge tena kotambola ndenge tena zali kokende ministre Léon akoti awa abi awa tout il faut efungwama bayibi leta bomoni ete bandeko ndenge bazali awa na matete bino mo boyibi bana matete sikoyo ezalaki mo espace mais bomoni banzela to bakangi yango moni tata mokonzi aya signalé awa tout il faut elungwa awa il faut et s'il était na ko pesa mwanzela ponete bandeko baleka yango bomoni ete tozana bino awa na ya biso podcast télévision bomoni ministre azako expliquer yebisi bandeko awa bomoni awa bayibaki bomoni awa ezalaki bomoni note ke il faut tozana bino ndenge tozali kitoko mingi ezali wana makamutu kitoko bandeko balandi ya biso podcast télévision bozomona pe tozolanda tozabi milongo tozabi ensemble matondo mingi suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Merci mingi na biso podcast bomoni te bana mambo boza kolanda biso bana poto ba diaspora o bozali boyebi tomba malamu tomba liboso na tanga bankoko batika ke ezalaki espace malamu bomoni te bandeko baye bayibi ekomi kopesa pasi pe mawa yango bomoni tata mokonzi ya mboka mwana mboka Léon tikita lobi mu pepefe kota Kinshasa eza ko bongelongo na mwana mboka Daniel Bumba tata mokonzi lobi nini ya mupepe kitoko Toza on a place avec Wenza Tomba. Mais normalement Wenza Tomba yali Wenza te yali espace ya l'état. Mais vu l'état zana azana ba Wenza ko quitter, parce que on tient le quoi Wenza. Mais il fallait que tu quand même moi hors de pour batebele peut profiter na Wenza. Ba bendi ba mabeni na bango, ba empiéter na baba l'état. Beaucoup ba milili bino moko. Na cas de cas, il y a restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'ordre urbain, il y a une autorité qui a poser des actes sur instruction de Yemoko, gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, son excellence. Tata mokonzi bandeko balobi okomona te bazwi bobuki bolobi nango mona ba créer susu wenze batu ba kolobaka mingi batu wana mando na bango ya libe nini te pour le moment to bengani wenzete to saka ke baza un peu na ba limite moko boye to bengani na wenzete to senga basa na ba limite moko boye pour na biso yali ko buka ba construction anarchique eza autour ya wenze ya on mission to ko accomplir on est dans le but tout à l'heure sur instruction ya Yemoko mokonzi ya ville de Kinshasa Daniel Bumba du bac. Merci beaucoup bandeko ya biso podcast télévision bomoni te tozana tata mokonzi toko sala mosala mupepe koti makasi na wenza tomba tozana bino tolanda mupepe kitoko
Merci Tata Mokondi. Merci beaucoup jeunesse. Merci. On a besoin cola. Échanger dimension de bazar Mikanda. Par rapport à Mikanda bazar nango, on a besoin cola. Babakisa ba 4 mètres, ba 5 mètres. Donc parce que barba les comment vraiment mouké. Ah on a pas la place aller deux voitures et les camarades mo sur la moitié. Comment il y a les voitures moko. Dans le cadre de cas il y a sur instruction du gouverneur de la ville Kinshasa, tu ko restaurer ordre urbain. Tu ko que l'État a la place naé. L'État a récupéré l'espace naé ba to spoliaki. OK. Voilà, to monio awa na moni tango zali ko tambola bayi kongomani ebele bayi ko sepela parce que tango zali ko tambola bayi ko loba ete nzela non seulement ko fungama mais essayer la paix ba tambola ba za la paix na sécurité. Mais pona bandeko oyo ba komona pona bilili oyo. Est-ce que ba koza la paix notifier que bayi mboka to bandeko ba na kati matete bango mo ba benga ki ba pesa ki ba message na bango po ete mosala sala malelo. Bon, batu ka ba riverain a ba contacter ki hôtel de ville. Ba commander ki gouverneur yemoko directement. Nga na yeka ko tia ko sa musalo gouverneur asenga na osala. Donc batu ba c'est ça gouverneur et gouverneur ba yambola ke bango ese bango ke na ko tinda ministre nga akoya ko son sabina na place na bino. Voilà, ndenge zo régler sika oyo limite ezali kaka wenze ya tomba to ko kenitina ba limite mosusu. Te ba bisike ze bele biso to kiti na mission mo to profitaka. Banzinga peut te poser ba acte mosusu. OK. Donc so to longo wenza mateta na bombi na secret. Mais c'est comme ça que tu vois avance. Après on a tout maintenant c'est comme tu poses sur acte matériel. Voilà, bon travail à vous. Merci, merci beaucoup. Ah, va te télémi. Donc qui m'a question dinga ba ko be et tes banques mo présent na ciment. Ba mo pe ba ibali. Bon, banque to ebika nango. Déjà na contact na bango. Ba ko jappé bango semaine oyo pour to ba ko buka bango mo so ba buki. Dans les 3 semaines à venir, tu vas beaucoup. Ah, puis ça, tu vas beaucoup. Nous, je vais 3 semaines. Banque paie, à vous avez 3 semaines. Sur la bouquille, mon côté, tu vas beaucoup. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po musika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni ninga kolobeza te otemeza temwe misale monani yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofere nzambe tata
Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete mosala ezali kosalema soki babuki boye bakotika te baza kotia yango na motoka oyo ya salte eza kozwa yango bene wana ezokota mpona kozwa basalte eke ebwaki ezomisusu eke ebwaki yango bomoni Kinshasa ezobonga elongo na mwana mboka Daniel Bumba bolandi moto ete alandi ye oyo taza wana ministre provincial Léon Mulumba tata mokonzi Léon Mulumba azali wana bomoni ete balingi ete mosala esalama na peto nyonso mosala esalama be na kitoko nyonso bandeko bayimboka bokolanda biso tozana bino ensemble toza bino elongo bozomona nde mosala eza kosalema na ya biso podcast télévision na banzi ete bandeko bali kolanda biso makasi bandeko bazali na biso malamu mingi na ya biso podcast télévision bomoni toza matete awa na matete na wenze ya Tomba tozana bino elongo olobini bon la mingi il faut même le baptême zali la mingi le baptême te po la loi dit mais c'est la loi tout ça na choix mususu tout ça na choix mususu au ça la te po celui déjà l'état déjà ça décidé muto contredit l'état azate tout le monde est en musa on ça les bon ba bi na circonstance na stopper ça ranza mais merci parce que nzambe merci quand nzambe on appelle ça qui ba konsumaele akopesa pe biso Ismaël ya koluka moyen de nini ya ko débrouiller tozo ba place ya bien pour tozo vivra awa mais tata mokonza lobi wenze kufite wenze zali eloko ezali bozalaki mwa kaka mingi bato bayibaki vraiment ni na l'état mingi omoni na banki ope il faut babukango moi prince kotana bobimaka bozala l'aise omoni yango ndenge ni bon mokonzi vraiment la PC merci pour azama bete biso ne population to comprendre non premièrement mabe et puis to pesa ba konzi raison sima mokonzi azana ma cool mokonzi so la ne ma bien ala bi que biso wenze abuki na été mais to respecter la limite oyo l'état a pesa ki biso wana vraiment to pesa mokonzi merci ndenge à reconnaître peu ba vendeur ya marché Tomba vraiment merci de bonnes choses dans mokonzi. Merci beaucoup Bavania marché Tomba tata tozana yo awa elongo bon tomonika musale salama ya zuka ordre pa mokonza mboka nyonso zo sala tomiyambi na biso mais ya biso toza ba papa ya bana bayeba esika ba kopesa biso parce que tozo lukela bana na biso biloko ya bi ayela ki wenzete mais azobuka be espace oyo belzi atika donc longo ni apona bango. D'accord. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana bino longo ndenge bomoni tozana bino ensemble le lingete ndenge to aliko tambola na bino ndenge te makambo ezali ko kende be kitoko mingi pe elengi mingi na biso podcast télévision bomoni ete wenza Tomba na matete e silete kozala te wenza Tomba e sili ko kende yango ete na PCT longo nya mingi na mwana mboka ministre Léon na mosala kitoko aliko sala bomoni bandeko baliko lokota biloko bomoni ete babuki bali koza biloko na bango na malembe nyonso bazali kolokota biloko poni ete bazwa batia biloko na bango ba perdre te babuki baza kolokota malembe no balobi ete merci tata mokonzi mboka mwana mboka ministre Léon na makambo ete asali ya kitoko na kotika ete mopepe kota na kati ya avenue na kotika ete kolongola kobuka nyonso tu ya libe malamu. Merci na ya biso podcast. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni mwana mboka ministre Léon asile te kotia mokoloto na ye achesin na ye oite sengete côté te bakobuka ici côté bato baza dia ko milengela bato baza ko bimisa biloko na bango pe malembe mingi lolenge ndenge ezali bomoni te lolenge na bato mususu ndenge bali ko bimisa biloko bayebete note lobilobi ete tika oyo bazali kobuka yango toza ko continuer esikete ba konzibali ndenge toza ko tambola na ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Zamba tozali koleka na bino kotalisa masolo oyo etali vraiment wenze ya Tomba bomoni te na kotibe na wenze ya Tomba bana mambo bandeko bozolanda na kotibe na wenze ya Tomba na zaliawa na wenze ya Tomba mbote tata mbote papa na boni santé kitoko na ngolo nzambo moni ke mpepe zokota na wenze ngai na zalaki wana moni mpepe koti
bon mo bekoti biso comme le besoin tel comme nous maintenant l'état faut retour ça comme mon ceci mais oza na kacha kondima ki oyibaki l'état bon oyo ba yibaki ba reconnaître ba zongisi na bango o ba yibaki ba reconnaître qui va mibukili déjà avant que l'état ya ça merci boy espace boyibaki bon en tout cas na ebitenga na yaki pena na ko déjà banda ko setonga mo peut-être que ba yibaki ya biso podcast télévision lolinge de toko tambola na wenze ya Tomba mobimba bomoni ete ndenge mosala ezali kosalema na kati ya wenze ya Tomba tozali na matete na wenze ya Tomba ndenge toza kotambola tata mokonzi aza wana bakoka kotia mokoloto esika oyo bakobuka toza na bino na biso podcast télévision on est ensemble nzambe abatela bino na bakoko toali pepene na bino pour kopesa info ya kitoko na kati ya biso podcast télévision on est là merci musala esalama o biso toomona na miso yango toomona ye muluma asamsa kitoko musala na ye kitoko biso mpe nolibi tobetele maboko etange bana matete musala asala musala moko ya kitoko ata mwa leyombo eza te mpo na ministre Léon Mulumba mwa leyombo biso commune biso sobonga mwa leyombo mpo na ministre Léon mwa leyombo mpo na ministre Léon musala kitoko papa Léon toyembela onchembu tata omona banke pe obukani yaka bozoya balobi ete mwa makamutu na biso podcast télévision balobi mokonzi ya matete molobela matete eyo toza na esengo na esengo komona ke banjele ekomaki inonde bato atongaki na banjela bakosalaki ke leta aza leta pepe ekoti na matete donc ministre ayaki babula bavanti ayaki déjà koloba mais bayokaki te ye moko akiti par sur le terrain azosala mosala na ye eza mosala leta eza mosala te bonongela motu te ministre azosala mibeko oyo esengami ya leta tika mabele ya leta ezwa mopepe tika espace ya leta oyebi eza ya leta tika ya leta repone bana matete eza fier na biso ya matete ezobonga matete ezokoma paradis to matete ezobonga ebonga na nyonso banjela fo ezala lokwa oyo eza njela embouteillage oza boye bato oleka boye baleki boye eza njela eza fier matete ezobonga tomona bapoince ezotongama tomata papa ministre Léon umela vraiment umela papa santa fanda na yo papa musala yango donc yango ekoti na baveni merci beaucoup ya biso podcast bomoni ete bakumisi tata mokonzi ya mboka tata mokonzi ministre Léon ya ministre provincial moto ete ya kosala mosala mpona ete mopepe ezala kitoko yango bomoni kitoko na kitoko ezali tozala bino ensemble tolanda Mupepa sika na Kinshasa Mupepa sika papa Léon abuki alongoli salite ayana système sika azate babuki batiki salite te abuki alongoli salite to benge Mupepa sika na Kinshasa ba ministre professionnel ba lekala bango mais oto moni oyo papa Léon abuki alongoli salite abuki alongoli salite avec propre bana babimba sakani kondima te ke olobini bana babimba sakani na mini cho tourno bana ebetama ana tongo bana babeta bana vaka ke classe abuki alongoli salite alingi salite na Kinshasa te ministre de l'environnement alingi ne salite na Kinshasa Diabongo wana obini tomsa premier ministre premier ministre donc kitoko bon abuki alongoli salite abuki alongoli salite to kene to songa be salite limoe idéologie ekomi balongoli salite abuki alongoli salite bana Kinshasa bana babuka batika salite mais ye na système asika abuki alongoli salite. Merci bana mboka maboko pona ministre Léon maboko ministre o mérité musana vraiment musana o mérité
bato boye bazoyede chef de l'état bato boye bato bazoyede chef de l'état baministre boye nde bon aza kati ya vision ya chef de l'état papa merci bandeko bana membre bokonda biso na ya biso podcast télévision balobi ete opération buka longola salite mwana mboka ministre Léon asali ete no ndenge baza kobuka bazali kolongola salite batika be salite te batika makambo moko ya mabe ezali te yango te tosola pe na maître mbote boni kuna ouais kitoko makasi mboka elengi donc musala yango ezosalama basata de bazali donc tosala tolongola makambo te botika te oyo eza changement mosusu donc makambo yaka na mbongo toyokana eza te esika ya leta tika donc sata dende yo oui soko okende na ndenge ya misiko ekosimba te mpo tozolanda place ya leta yayo ya leta même nzambe aloba yaka esala ya nzambe yango oyo makambo oyo ebandi oza biloko apocalypse c'est ça merci beaucoup mingi losako mingi na mokonzi ya mboka na ministre bazosala mosala malamu ngai nazo encourage bango merci beaucoup merci bandeko na biso ya biso podcast télévision tozo kotambola opération buka longola salite na mwana mboka tata na ngai omoni salite lungwe te elongwe abuki alongoli salite papa soin papa Léon Mulamba abuki alongoli salite balobi tata mokonzi tata soin balobi mwana mboka ministre Léon akobuka ali kolongola salite balobi awa na matete salite ezali kotikala te balongoli salite eza mbala moko eza salite te akobuka akolongola salite parce que moko alati kini bopeto kisasa ekobonga enyesaki alingi kisasa na ye ebonga oza molobela matete merci beaucoup na bandeko nyonso to bakolanda biso na biso podcast télévision bomoni ete mosala kitoko eza kosalama na motoka mbala moko soki bazwi babuki bazwi mabanga batie mbala moko balingi ete esika ezala kimia esika ezala bopeto mo ete mopepe kota kitoko nyonso to ezala kitoko mpe malamu na ya biso podcast télévision bomoni ete baza ete kolungola esika wana moke esika ndenge omoni baza kolungola baza kobuka toza wana na ya biso podcast télévision nga bino chafu nzamba nzamba bomoni ete mosala ndenge eza kosalema mosala ndenge eza kokende eza kitoko penza malamu na bengi ete bandeko tu oyo tu balandaka nga bino chafu nzamba nzamba ba diaspora nyonso tu napesi bino mbote napesi mbote na bosi Roni Mbaldama Jackie Mbaldama bozalwana ebele boza kolanda nga botone ebele kwa lifuma kolanda chafu nzamba nzamba napesi merci mingi na papa Lema Nzeku merci na Kolina yo na zwi yango merci beaucoup na bandeko nyonso tu bakolanda biso bomoni ete mutuka ya salite ya Kinshasa ezobonga yango oyo mutuka yango wana eza kozwa basalite lolenge ndenge esenge toza na bino elongo ensemble matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esasala tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esasala tokomi ninga kolobeza te
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te otema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te Merci na ya biso podcast télévision bomoni etenga bino chef Nzamba Nzamba na telsi bino te lolenge te baza ko démolir lolenge te bali ko buka na wenzi ya tomba bana matete boyebi te wenzi ya tomba lolenge te ndenge ezalaki mais lelo te ndenge komi bomoni banki wana ko etayiba ba konzi bino te ko basala prince awa babuka pe na banki wana soki moto azali awa akobimati na prince yango te bomoni te bandeko tozana bino elongo tozana bino ensemble na pesi un grand merci na ya biso podcast télévision kotika maloba na membre kimi na bota na bino tozo continuer ba démolition na biso elongo na mwana mboka leyo na pesi un grand merci na boss Yannick Malindama Checking Malindama boss wana ndé boss Boni Malindama basali wana na bota te mama na parents na pesi bote na bote papa na manzako na pesi obimbote merci na salé les commentaires merci na mama na bota bino ndako tsamba na baba pesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela